lelo ba Nigérien ba l'équipe biso yo oke na poto oke église pene église nigérien yo kokoka yo bébé spirituel mande fozo kata te na fingi te mena yebso vérité oza bébé spirituel bino bokase bosake click na bino ba site na bino ya mike wana bosale click pour détruire prophète Ézéchiel bokase bolonga prophète Ézéchiel ngayo nazo respirer omoni sko pyramide avec A omoni yango yango zo formé étoile ba croquis nyonso oyo Satan a fondango ye mokote Satan akenda pe amonango parce que il fit un ange amonango na lola kuna tanga zalaka na lola tanga bane ko gouverner ba ange yango kitana mayele wana na mokili azoko sala ngo na mokili Elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga pro kata. Shalom cher internet batu nyonso bolingaka prophète Ézéchiel na ebiete bozali belé na bandako na bino bozolanda site na bino bolingaka mingi elengi ya Congo bien aimé to signer vraiment contrat tozawa malgré te bitumbele ki mingi batakele ki mingi mais to continuer toujours kotalisa bino vérité ngana guerrier prophète Ézéchiel muta défiaka bakatier banganga ba magicien na banga kaka ya Yesu na mokili yo bien aimé dans le Seigneur parce que na signé contrat na Nzambe ke senge na ibisa bino vérité na lobelo komoko ndeko nyonso azolanda ngai mutu nyonso oyo alobaka ba secret oyo dévoilaka ba secret mutu wana azalaka exposé devant des malfaiteurs, des ennemis, des criminels. Lelo tango prophète Ézéchiel azoleka na ba poste téléviseur na bino bamsu balandanga par ordinateur bamsu balandanga par ba téléphone na ebiete tango bozo ka ba connaissance au surnaturel ba te belé ba ozala défier ba te belé bazo kangola et puis ba te belé bazo silika na ebi kende bolandanga wana bamsu ba commenter mabe ba kofinganga ba lobana na kisi bamsu soupe ba osala pe moi biloko moko boyeka pour nous salir mais en fait que biso mission on nzamba pe sanga to continuer. Je pense que batu nyonso balanda prophète Ézéchiel na yebisa bino ke ngai na mibengaka prophète te na tikala jamais ko kansa que je serai un prophète aujourd'hui mais c'était la prédestination de Dieu na betela bino depuis 2012 lolenge Yesu abimela kingai tangu nakendaki na komi na monga fula na monaka Jésus-Christ Yesu abimela ngai boye. Zamba pambola mama moko papa moko na psali na musika mwana nga avandi depuis Norvège mama Sarambala vraiment aza mwana moko oyo alandaka prophète Ézéchiel et puis ko soutenir prophète Ézéchiel surtout na ba conseil na ye nzambe nanga pambola yo na pamboli pe mwana na yeme dabiska zo landanga nzambe nanga pambola vraiment boze belé batu nyonso bolingaka prophète Ézéchiel boze belé surtout bino pe bolingaka ngai te nzambe nanga pe apambola bino surtout bino bolingaka ngai te na pesi bino chance que so pe bwana ba problème na ensemble la ka pona bino bino metoza on elenga Congo na yeko lobela sur quelque chose où il est très pertinent et puis très important. Nangina lobela sur l'hôpital de Jésus-Christ. L'hôpital de Jésus-Christ. N'est-ce pas sur ma pesinga témoignage, il y a prédication, nazo lobela sur l'hôpital de Jésus-Christ. Mais nako fongola moi parenthèse moukie pour naïeba ko répondre un peu batou. Parce que batu bamituna ni mingi. Mais comment est-ce que le prophète Ézéchiel yozo la biso ba ange? Comment est-ce que le prophète Ézéchiel ba ange bazo bimana ba photo? Comment est-ce que le prophète Ézéchiel yeso bazo bimana photo? Bien aimé dans le Seigneur, nebi ke pa na yo ko kamo mais pas nzambe za facile. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Tala, na ina lobela bébé moko prophète nebi ke ba bébé prophète ba belé na ebi bino bosala ka clic ko bundisa ngai. Na ebi bino très bien. Ba bébé prophète soi-disant ba député prophète, je vous connais tous. Debo sali kabal ko détruit prophète Ézéchiel ko tchelonganga na internet parler de n'importe quoi mais na yeb sabne loko moko omoni na ina fongola mutu moko moi révélation omoni tangu mutu azoloba mabe pona yo yeba ke mutu wana azalinde ko tombola yo yango mona ndeko linga batu batonga yo tangu yo zo tonga muninga yeba ke no mutu wana ozo tonga wana azozwa ba chance na yo me yo zo miyeba te tangu yo zo tonga ngo zo ba mabe pona nga
ozo sala ba mauvaise publication sur mon nom yeba ke non ozo matisandi ngai o sala ke batu ba yeba ngai gloire à Dieu parce que tango publier na chaîne na yo batu déjà ba yebi prophète Ézéchiel et puis batu ba s'intéresser na prophète Ézéchiel pour ba sa solution ngape na otika domaine la surnaturalité na ko continuer toujours sur la surnaturelle parce que Jésus-Christ n'est pas physique, Jésus-Christ est spirituel. Pour répondre mutu nyonso oyo azwa ki moi double Ami lobela ki mingi, mais pourquoi prophète Ézéchiel? Pourquoi ba ange ba ko mana ba photo ba pasteur musute salama. Ndeko, ngai ta unandimela Yesu, nga na ibisaka Yesu na lingite o utiliser nga lokola ba prophète misusu ba pasteur misusu. Nebi kozo landa ngai. Yo prophète oyo. Tout moment sur le na internet ko combattre prophète Ézéchiel, nebi kozo landa ngai. Yesu ozo sambela wana okasi à la physique. Mais Jésus-Christ est spirituel. Et puis Yesu semble aussi aza ordinaire, mais il est mystique. Bien aimé. Binonio sokaka ba eloko salami kabe Satan. Eloko salami kabe Satan. O sini mutache sini boy Satan. O mutasali boy Satan. Mais au juste Satan ngobo lobaka wana. Mukolo nini otolobake no Yesu pa sali miracle pe sali. Mukolo nini wana bien aimé. Bien aimé dans le Seigneur. Nanazo seka ba congolais, surtout ba pasteur congolais, ba prophète congolais, boza vraiment ba bébé spirituel. Yango moni lelo ba nigérien ba l'équipe biso. Yo oke na poto, oke église pene église nigérien yo kokayo. Bébé spirituel. Mande fozo katate. Na fingite mena yebiso vérité. Oza bébé spirituel. Bino bokase bosake click na bino ba site na bino ya mike wana bosale click pour détruire prophète Ézéchiel bokase bolonga prophète Ézéchiel ngayo nazo respirer bien aimé dans le Seigneur bato boloba ke boko séparer ba on a prophète Ézéchiel mais lelo ba komo senga déjà ba pardon bonani témoignage tene na bimi na États-Unis frère Jackson zama pambolo zo la nanga depuis États-Unis so beti tembe na pesa numéro frère ya frère Jackson na depuis États-Unis o benga siko o confirmer na bimé na États-Unis yo pasteur yo kobima na États-Unis yo kobima na États-Unis yo prophète tala Yesu nini ozote ya biso Yesu nini ozote ya biso Yesu ordinaire qui vous a dit ça atambola likola mai Yesu atambola likola mai lelo soki lelo Yesu abima atambola likola mai je pense que okobete mabanga parce que Hébreux 13:8 la Bible dit Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14 verset 12 avec même miracle on a sali boko sala yango et puis boko sala yango koleka ngai na répondre ba bébé spirituel ba tu nyoso bazo attend ko finga prophète Ézéchiel na répondre bino na yebisi bino ke boza bana mikebo ba bébé yango moni bobanga même ba puku na ndaku bobanga même ba nyau na ndaku bobanga même biloko miselekete na ndaku bozo kima bon moni mutu ke démarrer te boko kima kindoki bobanga pourquoi c'est parce que vous n'avez pas Jésus vous n'avez pas Dieu. Tala, il est temps. Nzambe ana posa ba prophète tout ba charnel. Nzamba kanga bango boka bango libanda. Bien aimé dans le Seigneur. Non na côté sur l'hôpital de Jésus-Christ, na fournika parenthèse pour na répondre bino. D'abord sengeli bo fongola mutu na bino. Boyeba. Bino ba to combattre prophète Ézéchiel, bo fongola mitu boyeba ke no Satan zanani. Nyonso esala mais pas Satan. Oh pyramide. Na landi moi prophète moko boye soki Roger soi-disant c'est Roger Baka. Mais c'est un bébé spirituel ce type-là. Il y a une distraction inutilement. Oh, pyramide, c'est diabolique. Oh, papa, est-ce que toi tu connais la spiritualité, toi? Prophète, toi tu connais la spiritualité. Et puis tu t'appelles prophète. Toi tu es prophète. Un prophète c'est qui? Un prophète c'est un aigle. Oh mususu amande fo oh baselenga clique pour na détruire nga yewana bachelungi nanga na bango tout basala ensemble pour na détruire nga bokase bo détruire nga nazaka kana respirer mutoki mazate et na ko prouver bino que naza prophète onza matina kata Congo. Je vous dis, je suis le seul prophète à me mettre surnaturel na kata Congo. Je suis là na vandi na kitiawa nga ya na sitio na vandi boya lisusu. Bien aimé dans le Seigneur. Bana nzambe balembi yango moni bato bazo bikate ba okenda ba église na bino bazo bikate muto aya bengi yo na téléphone au liembo ngwa pamba au lieu payer solution te mais ngai so botali ba témoignage tout bo mona ka bato zo bika kota luka au mona ba témoignage na sala bino mo boza tsu boyebi pourquoi bo benga nga mutakisi parce que boyebi nazo expliquer bino Satan zanani d'abord c'est ngel bo comprendre au moni nde to tambola kawa
Batunyo so bolandanga boyo kanabi ke bolandanga ngai. Omone to tambolaka. Mutu tanga zo tambola a tambola na elilingi. Elilingi ya mutu wana ndezali reflet ya mutu. La réalité de l'homme ezali nde mutu personnalité ya mutu mais elilingi za réalité ya mutu te. Et puis le diable est comme ça. Le diable était qui? Le diable était chérubin. Keno tanga na mokanda na Ézéchiel chapitre 28 yo pasteur bébé prophète bébé na kokanga bino na kokimisa bino internet yo. Keno tanga hébreu Keno tanga Ézéchiel 28. Bible lobi nini? Bible lobi boye que Satan azala ki chérubin. Le diable était chérubin. Tozana ba classe, ya ba ange, tozana ba archange, tozana ba chérubin, tozana ba séraphin, tozana ba dominio, tozana ba principalité, tozana ba ange, tozana ba séraphin, tozana ba tendance nyonso ya ba angelou. Maintenant Satan azala ki parmi ba ange to bengaka ba chérubin. Et puis azala ki parmi les anges les plus hauts. Parmi les anges les plus intelligents, parmi les anges oyo abande ko gouverner ba ange nyonso. Nyonso Satan ozo sala lelo bien aimé dans le Seigneur. Azu yango wapi. Satan nyonso sala lelo, il a vu cela quelque part. Il a vu cela au ciel. Tout ce qu'il produit aujourd'hui, il avait créé, il avait vu cela au ciel. Le diable pour t'apprendre quelque chose, toi bébé spirituel qui me suis maintenant. Nazolo bela pona ba bébé spirituel, nazolo bela pona ba nzambe ba kolate. Nebi ke na ba nzambe belé balanda prophète Ézéchiel ba kola en esprit. Mais je parle aux hommes, aux prophètes soi-disant, aux serviteurs, donc aux servantes soi-disant, bato ba lobaka keno, ote makamoyo eza magie, nazoli répondre ndebino. Nazoli bisabino boyi. Boyo kanga bien. Bonjour connaissance yo. Satan, pas comme Satan lelo, azalaka chérubin. Et puis bando benge Lucifer. Lucifer est nikoloba porteur de lumière. Satan a yebi secret nyonso ya nzambe. Et loko kaka o ezanga Satan pa yeba ezali secret ya kokela mutu. Mais il connaît tout. A yebi ndenge ni nzamba bandeki ko sala ba miracle, ko sala ba mystique a yebi. Ba signe bozomona ndeti signe pyramide oyo. Bébé prophète fongola misu na yo olanda ngai. Fongola misu. Na yebi ke au bénéfice à peine à connaissance à prophète, je vous connais. Je vous connais. Dans la pyramide, Ezanine, Ezapi, pyramide. Nalani ba pasteur, bele babi que pyramide c'est satanique. Pyramide est un signe franc-maçon. Ozomona niveau yo zanango. Ozomona niveau yo zanango. Mais ozomi bengo za prophète, oza prophète ya ndenge nini. Yozo te ya biso kaka bongo na mutema. Bongo na mutema, c'est ça l'évangile. Yango moni apôtre Paul aloba. Apôtre Paul alobini. Apôtre Paul alobi ke ezala makambo mususu oyo ngai na koki koyebisa bino te. Abi makambo wana eza makamba ba mikolo. Yango mona nakenda na site moko. Site wana na bike boyebi yango ngavuma na déjà so na tangi komba site wana yalo kwa opesa bango valeur. Parce que baba na mikie na mona ba tout ba bébé. Nakenda na site wana bien aimé. Et puis ezala toute ma première fois na le kana site internet. Ngape na zanga na nga koyeba na kase batana ba mikolo nzane ba bébé. Na lobela si ba angiologie na site wana. Na epata site wana mabe. Bat ba benga dega. Bien aimé. Ba salelanga o ba benga kan kosa. Mwana mwasi wana. Kutso na tan kombo nezaka ko tombole na nga ko tanga kombo nete. Na bi ke boyebie. Ba sangana bazo longi nga ba che. Bazo longi na ele ya yepe ba che. Ba commenter na ndenge na bango ba ko commenter buzo ba fonda ba message ya lukuta. Ba publier yango na internet, ba bi ke prophète aza prophète abakisi. Ba benga prophète. Pourquoi benga prophète abakisi? C'est parce que makambo nga na meka ko talisa bango la spiritualité elekela bango do ba koka te za likolo makasi ba koka ngote. Lokwa ba koka ngote ba benga nga mutabakisi. Pyramide. Ce qui ont dit que pyramide des amamakis kasi ndako totonga ndako batu batonga ndako pe ozo futela wana hotel wana ozo lala eza sous forme pyramide quelque part bima libanda tala ka toati bisike kangama au moins sala bo pyramide cela veut dire qu'on a la peine ndako wana te au moins niveau na yo za bébé pyramide des anines pyramide ezali statue o ebandaki déjà inspiré par Daniel depuis Égypte ne babandaki koyeba ko fabriquer sous forme ya pyramide wana. Et puis na kata pyramide ezalaki na 7 madusu. 7 madusu ezalaki significatif et puis ezalaki symbolique.
Parce que dans l'Apocalypse, Jean, tant abandonné comme on a révélation, tant abandonné amoni cheval à liboso abimi, amoni cheval à mi bala abimi, et ça qui que amon a vision non, abandonné mon ande ba symbole, amoni symbole à cheval moko, et puis à tout nzambe cheval oyo li ko bani symbole na moni, et puis nzambe yo révélé que symbole cheval oyo et li ko ba boye boye. Donc révélation Apocalypse nyonso et comment pas les symboles. Yango moni nzambe ayeba kovanda na kata ba représentation. Dès au départ, abandé kovanda na kata ba représentation. Yango moni nzambe tango kutana kina Moïse et sengala ki Moïse azala na nzete po nzamba kota na kata nzete. Nzamba banda kovanda na kata nzete na tango Moïse. Yango moni nzeta Moïse sala ba miracle ebele et kabola mai. Hey. C'est le prophète Ézéchiel en direct. Ya sito bolingaka mingi bien aimé na yé. Na yé ko ebiso bino bana poto bozo nyokama. Bino bana poto babangisi bino bike prophète ana bakisi na ko ebisa bino keno bako sabino nazali le seul commissionné un messager nzamba tinde bino na Congo Kinshasa ngayo prophète Ézéchiel muto yeso abimelanga plus de 5 fois elongia yeso ebima na ba photo na ngai hein na 2015 elongia yeso ebima na ba photo na nga donc nazala na banga te na lobango na yebi keso na yebisi no lukuta na ke lufelu na ozika na visita lufelu na yebi lufelu ndenge zalaka. Je suis le seul prophète. Oh Nzamba tindi pour pesa ba solution na bana Nzambe nyoso bana poto bana kin partout bolandangai. Na batangola na batodo mboke ninga babike prophète Ézéchiel ozaya Nzambe. Eza ba bundi sotala ndeko tango bo bundi sanga bo finganga. Donc ngande na ozo ba chance na bino. Je pense que dans le Bible ba bébé ba banga ba bia to finga soute. Na lingi bo finganga kaka. Bo continuer. Ngana ozo ka ba chance na bino. Tant que vous avez mabe pona mutu yeba ke ozwande ozo charger mutu na ba chance. Nazongi na pyramide. Siko na kata pyramide ezana 7 poches, 7 symboles. Na kata 7 symboles et komami na mokana na 2 pierres. So botangi 2 pierres chapitre 1 verset na yango 6. Bible ezolobela sire 1 Pierre chapitre 1 verset 5 je pense. Au Kitina 6. Bible ezolobani. Bible ezolobela sur les 7 vertus. Dans les 7 vertus, apôtre Pierre abandé kolobela pona mutu azwa lelo Saint-Esprit et sengeli mutu wana akokisa les 7 vertus. Pour comme dans la statue de n'homme pas parfait. Ne apôtre Pierre ayaki kolobela sur la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, affection fraternelle. Et ça les 7 vertus au apôtre Paul à l'obéi. Yangone ebane ko constituer pyramide. Ce que elokoni ne salamaki. Ce qu'on a kata pyramide ezalakana tête moko za likolo nango. Tête na likolo nango ne otobengaka amour agapao. Je pense que yo bébé prophète oyebi kuta amour agapao te. Amour agapao elingo ba amour divin za bolingo nzambe. Ce que mutu en soi azana 7 poches. Ce qui cette poche est tondi dans mon centre le Saint-Esprit. Maintenant là tu arrives au niveau de la plénitude de la divinité corporellement dans le corps. Ndesikoyo na kati na yo o komisko otobenga na statut de n'homme pas parfait. La pyramide en soi, la pyramide représente une personne. Et ça va secret zalaki na ciel. Siko Lucifer, le kola yepé azalaki un ange, ayebi makambo wana nyonso parce que Lucifer azalaki un ange. Aséduga ba ange belé. Aséduga ba ange belé. Astaroth, Bézébit, Magog, Égime le Grand, Mongoa, Amaïmo, Abaïmo. Net na nord, na sud, na est, na l'ouest, c'est ça, 4 démons bachawana. Donc, bango bazali ba esprit. Sikoyo, diable a yebi ba connaissance nyonso nazo yebi sabino oyo. Ndeko kito akita va se révolter na ciel. Il y a bande ko penser que Aza le seul ange suffisant parmi tous les anges parce que abando kamba ange belé bazazel abando kamba ange ebelé baza ebelé awa na koki ko énumérer bango baza ebelé awa toza na Bélial toi na Léviathan toi na Osias Mago Asmodée Ariton Bézébit Amaïmo baza ebelé ba ange satanique. Siko ba ange wana on attend ba bazali ba ange à Jésus. Ba nous en royaume. Siko ya qui ko séduit bango parce que azaki le plus ange intelligent puis le plus ange qui gouvernait toutes les chorales angéliques au ciel.
Tant que ko séduit bango nzamba na principe moko soka pesio likabo aboto la kangoti nde nzambe aki ko bengana Satan tant bengani Satan mbala moko Satan silika révolté na ba ange o bande ko gouverner abali a corrompre bango bi to faire face na nzambe. Il pensait que Dieu était sans effet. Mais maintenant bandi ko attaquer Dieu ayo comprendre nzamba bombele déjà quelque ba ange mort batala quelque part. Nde ba Michael ba bimi parce que Michael c'est un ange guerrier à travers Kamingi chaque mercredi. Donc chaque mercredi bien aimé dans le Seigneur, yozo landangai papa maman chrétien comme moi et toi, je te dis chaque mercredi il faut ça la prière de combat, ba prière ya kata buka buka. Yozo mona makamezo simbate kobote zo kende liboso te, mombongo zo kende liboso te et sengolo ça la prière ya combat, o bunda, o bebisa misala molili, o bebisa misala Satan. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, et là qu'on est salamaki, tant que Satan monique a kokite, ayaki sko kokweya. Kokweya kweya ki nzambe alongola ki mayele te, nzambe alongola ki onction te, nzambe alongola ki connaissance te, nzambe alongola ki eloko zaki na kati na ete. Bien aimé dans le Seigneur. Kokweya o Satan kweya ki na kata mokili, akweya ki na ba ange wana nyoso. Tant ba kweya ki biakene kovana ni bakeso kovana na kata 4e dimension na 4e dimension ezaki bisika oyo nzambe abongisaki yango eza lokwa ba dimension ba espace ndesko ba bakene kovanda kuna plutôt na kata 5e dimension na 4e dimension ndesika science ezali mayele technologie wana je pense que lokola tosine déjà contrat na je pense que to panza nyos to lobela nyos to comprendre nyos aussi les 7 degrés spirituels. Si Satan a quitté, a même pas connaissance nyonso. Nyonso amona na lola a imité. Je vous dis, le diable ne crée pas, le diable imite. Les lobes que pyramide c'est satanique. Pyramide c'est satanique, c'est la statue d'un homme parfaite. Selon ce qui est écrit dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 5 à 6. Yango nazo faire que attention, na frère Roger Baka. Bien aimé, je vous aime beaucoup, mais faites attention. Ce qu'on y a ma kamba spiritualité, cause à la présence à Koluba, au fin de Saint-Esprit, au yébati. Si qu'on y a la pyramide, si qu'on y a, et là qu'on y a, ce temps où Satan a joué, ma connaissance y a sur Nzambe, et là qu'on y a Satan salaki. Le diable a bandit ce qu'on a inversé, ma connaissance y a sur Nzambe. Au moins, peut-être une pyramide des aboués. Au moins, une pyramide. Ce qu'on a qui, au balu si yango bouille. Au moins, ndeni. Soko balu si yango bouille, ne est comme signe ça satanique. Et comme pyramide inversée. Et comme signe ça satanique. Bon, mon yango. Et comme signe satanique. Ce que ça bouille, et ça statue de non pas parfait. Autre chose tanga. Mais ce qui se au chess pyramide versée n'est comme signe satanique. Yango moni ba Mercedes. Ba mi tuka Mercedes so tali Mercedes au komona bacha pyramide inversée. Et ça la sous forme abouyi. Je pense que boyebi tala liboso tellement deva mutuka auto bengaka marque Mercedes. Au komona bacha ma rondre moko boyi bacha pyramide inversée. Donc pyramide inversée et le baka signe franc-maçonnique. Aux monde. Mais ce que ça boye ezali statut pas parfait. Si ko Satan azwa mayele wapi azwa na lola yango na oyebisa ndeko nyonso azolandanga nyonso oyo bomonaka basine magique basine tout satanique diable a créé yango te amona yango pe na ciel mais aya yango a inversa yango donc contraire ya nzambe ezali Satan. Yango moni lelo Satan passe la miracle, Jésus passe la miracle. Satan s'appelle mystique, Jésus passe la mystique. Parce qu'il fit un ange. Nous avons même dit que les pouvoirs wana, les comment pouvoir ça satanique. Maintenant, na longoli na nakata pyramide. Je pense que vous avez compris. À la langue, tu débordant vraiment, tu abordant vraiment très bien, tu le même avec beaucoup de précision. Ce que tu as dans aussi étoile. Bota l'étoile. Bon mon étoile. Étoile ezali. Étoile oyo ezali étoile. Ezali na kati ya ba étoile o ezali inversé. Au moni pyramide. Je pense que vous tala bien. Bon moni pyramide yangoyo yangoyo. La pyramide inversée. Mon pyramide inversée. Est-ce que bébé prophète wana za mande fo ebelebo? Est-ce qu'il y a à expliquer loko?
Yo lobaka au moins Ezekiel lokola mwana yo. Oloba mingi mwana wana Ezekiel. Ngana za mwana na yo. Papa. D'abord au balate moi je suis marié. Vous êtes irresponsable frère. Kendo luka libala, kendo luka mwasi. Basi angani apoto ozo sili sakuna. Eza bien te? Un homme charnel, répands-toi. So ba pêche espace ozo le kana chaîne, olingo sala succès na combat prophète Ezekiel. Mais nzambe nanga limbisa yo. Oza na connaissance te, ozo benga prophète révélation ni yo même en internet. Yo so le kana internet ko finga batu. So le kana internet ko loba makamba batu. La présidente Nabino soi-disant la députée. La députée de la parlement si c'est de le parlement céleste. Yo oza député yo. Yo za so za député lingo comprendre la spiritualité. Ngai na lobaka mutu so musala nzambe za o azo comprendre spiritualité. So za musala nzamba so lo sengelo comprendre spiritualité. Eza mawa mingi tala. O eza pyramide inversée. So talibia bomo na pyramide normal yango. Yango formaka étoile. Si ko tant bino bobi que pyramide eza signe franc-maçonnique. Boke ne ko drapeau ya Israël. Drapeau ya Israël ezalaka na 5 étoiles. Cela veut dire Israël peut baza ba franc-maçon. Hein? Ça veut dire Israël peut baza ba franc-maçon. Ozomona degré. Ozomona degré. Degré ya kibo bébé spiritualité za na C. Si ko tala bien. So taliboye Ozomona pyramide inversée. Parce que pyramide inversée, c'est là qui stipifie maintenant. Pyramide inversée, c'est là qui stipifie maintenant les signes franc-maçonniques. Donc, tant que Ozomona, le lingue va dessiner Oyo, et là, symbole, et là, blême, il y a signe franc-maçonnique. Ce que tu as là, c'est quoi? Au moins, il y a pyramide avec A. Au moins, il y a un formé étoile. Ba kroki nyonso oyo Satan a fondango ye mokote. Satan a kenda pe amonango parce que il fit un ange. Amonango na lola kuna tanga zalaka na lola tanga bade ko gouverner ba ange. Yango kitana mayele wana na mokili azoko sala ngo na mokili. Osomona. Sikoyo biso ba chrétien loni toko sala esengeli tozala na Saint-Esprit ma biso na discernement to comprendre les signes sataniques et puis les signes de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Nasola de mission mon amoni évangéliste moko azobuka homme de Dieu moko parce que ensemble azulo boko a cheboué. Évangéliste alobi que non soki ndenge moni homme de Dieu chelo boko boé et ça signe satanique. Oh, mais toi tu es un bébé spirituel, toi. Comment au coquille comme cet évangile à Jésus et comme un faible est un niveau oyo. Bien aimé, les Congolais cherchent Dieu. Les Congolais ont besoin de Dieu. Le Congolais a besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu, bien aimé. Tike la biso ba polémique ya pamba. Ko finge la biso ba sala nzambe. Toi na posa nzamba solo. Toi na posa tolonga na ba vie oya pasi. Dollar ya ngwane mati boke no kitya dollar. Boke no kitya dollar. Bino batu boza na spiritualité. Musala na bino ka boza site moka ko finga aka batu. Ko finga aka batu. Boke na makalamba ibo fingi bobika ko yepa loba gege. Boke eza passé ministère na bino j'ai compris que ministère na ministère ma finga. Yako révéler biso makambo so kokoka. Zamba pambola bino siko so rolandi bien na pesa so exercice. Moi si na mobile, je pense que je suis prophète. J'ai la charge de vous dire la vérité. Moi si na mobile tant va passer rapport sexuel. Obi ke basala ka signe. Obino benga ka signe franc-maçonnique. Boye biango. Basala ka signe obino benga ka signe franc-maçonnique. Mais moi si na mobile so va passer rapport sexuel. Basala ka sous forme ya étoile. Bien aimé dans le Seigneur. Basala ka sous forme ya étoile. Boye biango. Moi exemple. Moi c'est un mobile. Tant que sans un rapport sexuel. Mobile la sala kanini. Moi ça sala kanini. Moi ça sala kanase. Bo excusez ngai apanzi makolo. Et puis mobile la sala kanini. Mobile la kota kana katikati ya moi si. Tant que na katikati moi si et puis maboka moi si za ka kofungwa maboye. Vrai ou faux? Ali mobile la zoka maboko na ye akoti sisko likolo boye. Ce qui ont net likolo na bango otali bango boy au moins ba former croquis à étoile.
Cela veut dire que yo si ko za bébé spirituel yebisanga c'est que bien tout ça la position wana to applique la position franc-maçonnerique wana si ko esengeli na biso to ti ko ça la position wana to ça le rôle la bamboa. Eh bien aimé, je parle pour les gens qui sont mariés. Ba yebi elo na lobby. Donc moi si so rastali bo ba fungumaka s'il y a étoile. Bien aimé dans le Seigneur. Pour na nini koyeba ko promouvoir Satan. Ce n'est plus le temps de promouvoir Satan. Le temps que nous sommes, ce n'est plus le temps de dire que Satan est au-dessus de tout. Le temps que nous sommes, c'est le temps d'adorer Jésus, d'élever Jésus. Je pense que vous m'avez compris. Et je réponds directement à vos questions. Pour na bateau, batuna kinga babi que prophète Ézéchiel, ndenge nini ba angelou ba koki ko bimalo na ba photo. Oui. Donc ne kotanga na mokana na Exode. Exode chapitre 13, verset 20 à 21. Bible lobi na bisoni na Exode wana. Nga naza na Bible na nga yango. Bible na nga yango. Je suis 100% chrétien. Bible lobi ni. Bible zoba na Exode chapitre 21, verset 22. Plutôt Exode chapitre 13, verset 21 à 22. Bible lobi ni. Bible zoba ke non. Colonne de feu et bandai kotambola likolo ya bana Israël. Et puis colonne de feu bando tambola likolo bana Israël, colonne de feu wana ezanini. Oh, nzambe na temps ankala abando tambola sous forme ya colonne de feu. Et puis nzambe abatamaki na kati ya colonne de feu. Nde colonne de feu na butu e bandai ko pesa lumière, peut-être bango bazwa lumière. Et puis na moi ezalaki colonne de nier. Colonne de nier pe bandai ko tambola po ekanga ba rayon X ya soleil. Siko eloko ni esalamaki. Bana Israël ba otambola selon guide ya colonne de feu parce que nzamba zaki na kata colonne de feu. Soto tangi na kata histoire et peut-être na kata Bible. Bible zote so clair que colonne de feu zaki spirituel, zaki physique. Et là qu'on est bimaki moto on zaki physique. Même Moïse moto mona ke zaki physique. Ce qu'on est époque on a ceux qui ba appareil photo ezalaki. Hein? Peut-être yo petit prophète ozolandanga zaki na appareil photo. Et au final, le prophète Ézéchiel, on a un appareil photo, on a un appareil photo, on a un moto, on a un bimati. Parce que c'est physique. Et l'inga qui est bima. Lelo, Zambe a commis comme ça la dimension belé parce que la Bible le dit que ce bon dimanche Yesu ça la plus ba miracle. Lelo, Zambe a commencé la dimension belé. Yesu a dit tout ça ba miracle ya sali. Yesu a tambola likola mai. Lelo son a tambola likola fleuve. Je pense que bobe nganga ndoki. Bien aimé. Tokola, tokoma bamikolo, na fermé parenthèse nangai. Je pense que prochainement, toko kata biteni ici l'hôpital de Jésus-Christ. Ndena kolobela d'où vient la maladie? Hémorroïde, ozanango puissance sexuelle. Okoka kobimana mamate, okoma lokola soso, toko lobela maladie ne utanini. Masque de vieillesse toko lobela yango. Sida et utarapi tokolobela yango, tuberculose, blocage, yozana poto lota kaka ke ozana Congo, ozana Afrique et puis ozo lota wana ndaka mama na bino. Yana bat musuba lota ka ana kata wese. Afani na wese azo sokola, toko expliquer bino nyonso wana parce que na kata hôpital nde tozwa bakisi. Vraiment basalinga sin tokomi na suka. Bien mesdames et seigneurs, vous allez toujours brancher et puis vous abonner encore. Je pense que prochainement, tu vas sire, tu vas approfondir ma cambouébélé. Zamba Pambola Bino, c'est le prophète Ézéchiel en direct. Numéro Nangaï, Ezali, plus 243, 81, 61, 96, 77D. Ou bien au bêtis 00243, 81, 61, 96, 77D. Je pense que déjà, Bakwa Fichango Wana, Zambe Apambola Bino, bye. Elenge ya Congo, Glodidi Asika, la mignonne, hey, la mignonne, très simbelenga bro, très simbelenga bro, kata.